Bonjour ou bonsoir, hein. Ça dépend de l'heure aux occasions par la biso. Les autres, il y a la deuxième partie émission la biso. Il y a comment faire la chèvre. Tout le monde qui n'est numéro na kati Angleterre na London donc ndenge nini alakisa biso ndenge nini na saison qui ntabana ye. Maintenant la deuxième partie awa toye to lakisa biso ndenge nini aotumba tabango. Donc, nde ka tolobaka biso na leta force mosala eleka maloba na ebele. Donc, tolinga pena komemela bino bainformation oyo eza vrai au fait. Donc, tolinga te koya na bainformation lokuta non. Donc, nyonso toyaka nango na leta force TV eza eloko eza au fait eza vrai. Donc, soki toye tolakisi bino ke basalaka boye eza ndenge wana nde basala yango. Donc, tolakisa biso déjà na première partie émission na biso. Tolakisa biso ndenge nini mère oyo asezonaki ntaba na ye taba Londres tozolobela taba Londres parce que tozalaka na bainquiétude koloba yango taba Londres yango ezala kitoko boye ezala nini yango batya yango nini estce eza na bitebetebe moko te batyaka donc tomoni mpe ake non eyaka nango na bitebetebe te donc ezalaka nango na bitebetebe te eza kaka mosala ndenge kaka taba Londres ekenda sango maintenant na deuxième partie bolandanga sikoyo na deuxième partie émission na biso ndenge nini mère oyo aotumba taba na ye reste branché scotché bon na babone nyonso to nde tolobaki lobi mama na biso alakisaki biso ndenge nini asaisonné déjà ntaba na ye tokomi sikoyo na libanda tozali na kati mpona osaisonné ntaba tokomi na libanda tomoni déjà tono déjà eza prêt tono ya déjà prêt moto ezopela déjà azoya na ntaba tomona ndenge aoya na ntaba na ye ser na ngai otyango kutu na motu bomoni bino mo basa ntaba yango wana eye tolanda ndenge otyango na kati ya moto amemi opena systeme ya motu omoni taba yango wana tabe ye bon maman na biso expliquai biso déjà pour récapituler osaisonné wese okosala biso mwa rappel ya ndenge osalaki lobi ntango bandaki kosaisonné taba na yango lobi lelo bandaki kosaisonné bataba na ngai nazwaki citron ya jus natie likolo ya taba na biso nazwi épice na ngai ya jumbo ya soso na kibe natie na mélanger lelo lokolo eza ntongo na meki lokolo ekokaki te na bakisi mwa ndambo yango sikoyo tokomi na etapa suka tozotumba taba na biso. wow natiki bino kaka boye botala ndenge nini mosala ezosala mawa vedi babita ba Londres batyaka na bango bityebetyebe te donc basalaka na bango kaka ntaba bo batyaka eloko biso moko tomoni ndeni ser na biso asaisonné ntaba na ye nde sikoyo yango oyo aye asopi yango na moto donc nde tolobaka kaka biso tolingaka biso moko kimona meso preuve à l'appui quoi. Donc un grand merci bafani na biso bolanda botala ndenge nini na kati ya Angleterre ndenge nini basalaka ntaba po modele taba Londres ekenda sango tobai ke jamais tokoki koleka kaka boye na persi donc faut tozula bino matière oyo nde matière yango tokwei sur le terrain mpona kozula bino matière bomona ndenge nini basalaka taba na kati ya Londres. Abonné à Delta Force TV ndenge tobandaki na libandeli tolakisaki bino ndenge tosomba etaba na biso ndenge tosaisonaki na ndenge totyaki première étape ntango totyaka yango na kingulu na biso na moto totika yango temps ebele mpo makila ekita apres tobalolaki sikoyo ekomi nango presque na fin yango totie mwa matungulu likolo
matungulu oyo epesaka mwa mpimbo mpona ya bato bakolia kotiaka boye po esalaka vraiment bien oyo po oyebi to koyi koapprendre kotiaka litungulu ntango ozotumba ezobela na yango nzela moko ekotaka mpena ntina kati oyo eza etape na biso ya suka oyo kosala sino wow. C'est comme maman passe à Big Mama, mot de la fin pour l'émission na biso ya lelo pour ntaba mona ya sukiza nini. On a lelo mona biso ya sukiza kaka tozopesa bino la merci. Na ndenge ozo continue kotala Delta Force TV. Olemba te kaka toleba basabona te basabone lisusu toya lisusu na bamakambo ebele tomonakisa mpona lelo na taba tosusi kaka nzambe apambola bino nzambe apambola mpe ekipe ya Delta Force TV oyo bandimaki kose déplace kobanda Bruxelles ti koya awa na Grande-Bretagne mpona koasiste ndenge tosalaka kwanga taba yango topesi bino merci ezala mbala liboso te ya suka te merci. Oh, merci na bandinion so ya Delta Force TV hein. Bomoni ndeni ni mère na biso atumbi tabana epenza donc ngana bino pena to lundi depuis le début. Donc on a vu comment il a commencé toutes les étapes. Maintenant là où nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième partie de cette émission. En tout cas un grand merci hein, à Big Mama de London. On est quand même en dimanche qui confond les biso portanda kunae pour alaksa biso ba biloko ya salaka. C'est pas donné à tout le monde hein. Il y a quoi qu'on partager na yo secret na ye. En fait hein, et ça secret o ba te belé bandimate. A on dimate a ko partager na bino secret na ye o ba yiba maele. Mais andimi quand même qu'on partager na biso secret ya ntabana ye a on a katia Londres coup de chapeau. Bomoni bino moko yango wana bomekasko bino mona ba Palestine bo bandasko kosala ntaba toyoki mère aloba na biso taba biloko nyonso batumbaka basokola ngo te pour ne pas ko perdre mo ba goût wana mo ba valeur to landi explication na vraiment zaki clair donc tokobi na fin deuxième partie na biso botika la kaka na Delta Force TV a ndebe information sur ya vrai ndezala a na Delta Force TV en tout cas merci na baboni na biso nyonso to pesi mbote na baboni na biso nyonso on vous aime tellement beaucoup c'est pour cela to même nous comme information oh eza vrai. Donc on vous aime tellement beaucoup. Na pesi mbote na famille na ngai famille kulanga mobimba na pesi mbote na Lydie Kachama na kacha France na pesi mbote na Jérémy Mujinga madame aux États-Unis na pesi mbote na ngana mon coach mon papouche mon daddy faut-il entendre Delta Force de Grand Léopard ainsi que maman la vie mon thème Delta Force ba gros bisous ya bino yangwana na pesi mbote na bana na ngai taka bino ndi bosaka force sa mère hein on a ma mère la iboye la pesi mbote na Gina autrement dit hein Donetsk ninda ba gros bisous na Grèce a gros bisous na Grèce na pesi mbote ngai na yaya baleki Sephora dialogue ndi mukonzi na bango nyonso pesi mbote na Jolie Nana, Odette, Cynthia, gros bisous. La pesi mbote na mon ami personnel Joseph Okito, Joël Pouteya, Suzy Bondo à partir Manchester, gros bisous. Joël Kena motema patuma le gros bisous. Doudou Chavanga motema ya Elos, gros bisous. La pesi mbote na bao nyoso boyebinga na bao bolinganga bino nyoso na pesi bino gros bisous. Restez branchés, scotchés na Delta Force TV. Vous allez jamais décider. Je vous dis bye bye, à la prochaine.